bijou d'or, Mossi. Elengi bijou d'or, Mossi. Elengi bijou d'or, Mossi. Bonjour, bonjour, bonsoir na mutunyo so ya occasion ya kolanda recette ya mama bijou na mkola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya bijou d'or. Mama bijou d'or ka ande na lobaki de lundi à jeudi na banda oluka recette moko boye pona ko sala ki toute la semaine na lamba te ko zala malamu te ata une fois pourquoi pas deux fois na semaine. Nando luka mo recette mo bena sala pona ko tia mo na chaîne pona ko sepelisa ba mama o balandaka mama bijou ndenge alambaka pona ko sepelisa ba mama o balingaka mama bijou ndenge a lambaka. Lelo mama bijou nazo lakisa bino légume mo boye batu mingi bayebi te ke légume wana muto koyipe ko lambango aliango na loso aliango na semoule tamsuna kwanga pourquoi pas na makimba. Donc légume nanga yango nazo lamba yango ezana chou-fleur. Légume oyo musu ezalaka ya boule makasi chou musu ezalaka ya milai boye mususu pe yango oyo me mingi tosalela yango salade. Lelo nazolakisa bino ke légume oyo ya salade mutu mpenza kokosala yango akoki kosala yango mpenza légume donc na sauce batie tomate makambo nyonso to pe mutu aliango na bilo aliango na loso ou bien na semoule. Donc ezala ba période musu neti mikolo to uti koleka ponto ekomi pasi pourquoi pas kosomba ba légumes ezala ba supermarché na ba magasin ba mindele pourquoi pas. Donc soko saleli épinard te osaleli na légume oyo. Donc mama bijou nazo lamba yango bien nazo lakisa bino bilo oni onga na olambela légume nanga yango yo na sombi moi demi piku nanga nazo kata ngo mike et puis na lakisa bino ndeni na kolamba légume nanga oyo ebengami na kombo ya chou. Donc na mutu nyonso tout oyo okuta na vidéo ya mama bijou mbala liboso na s'abonner na vidéo activité mama bijou naza ko inviter yo s'abonner na vidéo activité ozala jamais déçu parce que mama bijou alamba biloko ba mindele alamba biloko ba tumwindu mama bijou abeta masolo ezaka chaque vendredi papa moko apesi ngai lisolo ya kobeta azaki na mwana mwasi mo balingaki ye mingi siko mwana mwasi wana eloko nini esalaki papa wana abayeye kosenga balobi kosenga na ntango ya fiançailles me mwana mwasi wana asenga na tembe mama bijou abetela bino yango vendredi bozala liboso ya batele na bino ya batelefone na bino mpona kozela lisolo wana parce que eza pasi mingi eza na bana basi mosusu bazozanga libala likolo ya lokoso. Mama bijou osolola yango vendredi en tout cas bozala wana lisolo wana eza très important na ba jeune fille o babali nanu te na ba mama o baza na bana ya basi o bakomi peut-être pembeni ya kobala mpona koteya bana na biso ke lokoso kosenga mingi surtout na ntango ya fiançailles eza malamu te ata okoti na kati ya ndako ya libala eza digne te eza bien te mwasi ya kosenga donc na lisolo ya kobeta vendredi ndeko na moko avandi na Belgique apesi nga lisolo mama bijou beta lisolo nazaki na copine na moko ti lelo kutaza copine na me naza kobaye ye asengaka trop. Mama bijou naza lisolo na beta masolo vendredi so za lisolo pesanga lisolo na ya ba problème te na beta na ngango donc sans stress no tanga kombo te na beta lisolo bien so za bezo batanga kombo ba condition pe ya kotanga kombo ezali. Mama bijou nazala émission na ya ba amse o mokili mobimba eza kozela ya ba amse o ezala ka chaque dimanche mama bijou azana émission na ya ba promotion ya ba star o mama bijou ba star ya promotion ya ba star donc chaque samedi bozala wana liboso ba télévision na bino liboso ba portable na meko na botala ba star oyo babanda kobima na émission ya mama bijou soko yebali na star moko boye pesa numéro ya mama bijou contactez mama bijou si abiso bibali à contact pourquoi pas mama bijou ça a besoin de soutien na bino c'est de vous soutenir ngatena na soutenir nganza uta likola kita non. En tout cas, merci na abonné na ngandeka boza ko s'abonner bon continuer parce que mama bijou lobi yende musala. Donc mama bijou so alingi le connaît que de na moti na suka quoi. Donc c'est ça, siko na lingi na préparer biloko langa na yana laksabino biloko na ko préparer pour la banda kolamba chou na ngai ba mama nyonso tout
bo oya s'abonner na Bidor TV te s'abonner na Bidor TV ba mama mi baza na problème ya ko fina croche moko ezala wana ngonga église bola ki boye bisabana bala ki sabino bo fina croche voilà parce que eza très important hein mama bijou na lieb sabino mi na lemba penza mama partage mais ceux qui n'anda ko lokola mama na biso Louise na colonne moi si ya papa na biso Andoya so inga la tika vidéo boy nazo silisa 1 minute 2 minutes mama Louise aza na mona konote donc ba mama ya boso bozali belé bino tout bo finika accroche wana mama bijo tika na eko tinde na bino on a ba privé na bino donc parce que mingi peut déranger bango donc ya wana bo tout na bana bo mama bijo lobi attendez la sabona bongo ça la croche mo za pembeni nga na sabona finango te. Donc, si on finit croche wana, maman bijou sur la vidéo na 0R juste, il y en a 0R aux ana vidéo à maman bijou. Donc, ça vraiment très bien par rapport à tine de la qu'on a pas privé ce R on peut encore bosser na maman. Parce que n'a pas mutu quoi. Na linga bilo mingi bo continuer ko s'abonner na Bidor TV vous allez jamais de si ko na l'accès bino bilo olanga o nazo lambela chou na ngai à suivre. Bikande da uti ko lakisa bino na lakisa ki bino chou nanga ndenge ezalaki mobimba ezali ba légumes oyo tosalela yango salade yango mama bijou na kati yango na tie yango na moto siko mama bijou na lingi na banda na kotokisa yango ekotoka etoki penza légumes ebeli après nakoya ko kalinga yango ndenge eza wana ezaka na mai nango oyo na uti ko kalinga ndenge ezala kaka nanu vraiment na tie mai te na kotia verre nanga moko ya kopo nanga moko ya mai pona ezala eumela te na ko parce que na ozala na besoin okalinga ngo mai ezala mingi te et ozala ka ke mai soki esili na moni légumes nange changer couleur nde na ye ko kalinga bomoni na tika kopo moko ya mai na légumes nanga naza kotokisa légumes na mai ya pamba. Donc mama bijou biloko na kosalela légumes nanga oyo babengi na kombo ya chou comme okosalela ngo na ngombe mais mama bijou na lobi na préféré kotia mbisa okauka ngona kotia pe ya ebele te na kotia ka mukie po na esala ka solo ya bien na se préparer na mbisi nanga ya kokauka yango wana na se préparer na tomate nanga ya linzanza comme pour kosala na tomate ya frais kana osala na tomate wana ya linzanza na se préparer na litungulu nanga moko ndembi na ngai na mwa feuille nanga ya wana bomoni ndembi na sukoli bien na kati tomate pe na kati et puis litungulu même chose ya wana tiango pembeni tomate nanga yango yo mais o etikali na bol eza mokie na obakisa susu ndambu ya wana fungoli déjà linzanza nanga na obakisa tomate na kotia épice na biso oyo ya ail ya poussière comme peut se causer na ail ya momoro kotia ngala kotia nanga ail ya poussière soki na tie ail ya poussière na otia muscade nanga na bakisa mwa ndambu nanga ya mungwa et puis na kotia vegeta oyo ezali vegeta nanga na balusa yango na nini na po wana bomoni et puis na kokalinga yango na mafuta ya huile mafuta normal kaka. Donc c'est ça mama bijou kande na lobaka mosi atangama na lelo te ndenge za wana naza na ngai na huile d'olive na ndaku naza na ngape na tomate ya frais na ndaku mais na préféré kolamba na tomate ya linzanza. Donc c'est ça quand pe okoki kotia na yo aubergine okoki pe kotia donc paprika obabengi poivre biloko nyonso pe ezali wana sauf citron sauf tangawizi mais biloko nyonso tu nakoki kotia mama bijou akotia yango lelo te mama bijou akotia kaka matungulu na ndembi nanga tomate nanga mbisa kokauka na ngai et puis chou nanga yango na mwa 3 épices oyo nalakisi bino na mungwa. Donc biloko mama bijou akosalela lelo yango oyo biloko nanga légume nanga etoka na kofilika yango mofiniku soki etoki mai esili après na ye kokalinga yango na kolakisa bino ndeni na kokalinga yango sans oublier na kotia mwamba mokie. Donc mwamba nde nalakisi bino te na kotia mwamba mokie donc parce que naza na besoin kotia yango mwamba comme po kokotika na yo sans mwamba otie na yo kaka tomate ya pamba mais mama bijou na kotia mwamba monguba à suivre.
Donc légumes mama bijou yango etoki bomoni mai vraiment ekauki mai esili donc il faut otaka mai bukie pona eumela te na kokausa mai il faut ezala pe mwa makasi elemba penza ya kolemba te donc changer nango kaka mwa couleur légumes mama bijou yango soki po tie mai ebele okwa mpo kokosoba mai otiki yango boye ndenge eza wana mpona koevite bamisala ebele na kokalinga yango kaka na nzungu. Donc mai wana nyonso esila lokola mai esili boye nalingi nalakisa bino ndenge soki na banda kokalinga légume yango ntina okoma na niveau ya kotia mwamba. Légume ya mama bijou yango oyo légume esili sikoyo mama bijou mai nyonso to ekauki sikoyo nalingi naleka na etape ya kotia mafuta ya kotia batomate ya kolamba légume oyo malamu. Légume yango ekondaka nango ezalaki nango 2 maboki metala ndenge ebimi ekomaka nango moke. Légume oyo soki olambi yango ozwi vraiment ngomba mikuwa otie na kati ya suka leka ya baleka mpenza donc ya kitoko makasi na ngombe comme mpe ngombe ezanga nango mokuwa okoki kolamba donc nga bikolo nango te kolamba yango na ngombe mais nazalaki na tala kosala video te. Lelo nayoki lisusu mposa ya kolia yango natia yango mwa ndambo ya mbisi mokie natia mpe na nguba c'est ça. Oyo ya ngombe nalambaki sa mwamba nalambi yango kaka na tomate ya pamba okokolamba yango sa tomate comme pour enono sa mwamba otie kaka tomate ya pamba comme pour okokolamba yango na mwamba ndenge mama azolamba lelo. Esika alakisi bino biloko nanga na kati ndenge ezali sikoyo naza koleka na etape ya kotia biloko mpona nakalinga légume na ngai. Légume nanga naboyi kochange nzungu mpona koevite kaka misala ebele nazolamba yango kaka nazokalinga yango kaka na nzungu oyo nalambelaki nazwi nango kaka mafuta normal nazwi yango mafuta normal mafuta na ngai ya huile natie mafuta ya huile natie mafuta na nga kaka ndambu na légume na nga na baloli yango mwa moke nakomi sikoyo na etape ya kotia matungulu nange ezali na poiron ndenge nalobi nono na ndembi oyo eza matungulu oyo eza bafeuille na biso ya solo oyo bomoni wana ya vert ezali nani ndembi na matungulu yango natie ngayo nazobalola comme mpo okozwa matungulu na yo na bandembi na yo omixe yango. Mama bijou nalobaka mayele esilaka te epuis moto akangamaka na cuisine moko te lelo nakokolamba nanga boye elobi mpe na mixe nanga susu matungulu wana donc c'est ça. Mwasi moko aleki basi nyonso tuna kolamba azalaka na ye te donc mayele mpe esilaka te comme mpe mama bijou alobi comme mpo kokomixe na yo bamatungulu oyo. Mama bijou na préféré natia yango milimba boye epuis bomoni ndunda nanga ndenge ezali donc c'est ça. Ngayo nalandi kokalinga yango na matungulu nanga esika moko na chou nazwi tomate nanga oyo ezalaki nango ka ndambu na bon nakoma kopréféré kosomba batomate oyo basi bakatakata oyo tosalaka nango mingi na pizza donc tomate ya mama bijou ekatanakatana oyo mpe eza la même chose voilà oyo mpe eza yango bomoni eza deja okatana eza ya milimba te c'est ça natie tomate nanga donc lokola azalaki na ndambu mpe nazwi kaka moke nazali kolobaki nasali lita mosusu demi linzanza ya tomate na 2 maboke nanga wana ya chou nazalaki nango biloko ya mama bijou yango oyo nalakisa bino so natie nyonso tu sikoyo nakomi na etape ya kotia baépice oyo nase prépare mpona lelo c'est ça. Parce que kozala olambeli bana biloko moko oyo okozo sokoli nango te donc oyoki mposa kolia mwa légume oza mpe na pondu te nga naza na mwa na pondu mais naza na mposa kolamba kaka légume oyo parce que nakomi kopréféré yango malamu par rapport ya bapondu oyo tozosomba na pondu nazala na confiance ya pondu mingi so ngambo na nti nanga kongo nasimwa ndambo ya mungwa mama bijou atie mungwa na ye mama bijou natie ai nanga ya poussière natie ai natie mwa
muscade na ngai yeyo natie mwa muscade na biloko na nga nazobalela kaka biloko ya mama légume ya mama Bijou yango oyo parce que eza moto mosu akoloba ngai nayebi kaka légume oyo na salade. Oui, tolambaka tosala nango mpe salade, oyi mpe osala salade yango oyi mpe otiango na katikati ya mapa. Donc c'est ça mama Bijou nalobi ke na ye esilaka te. Donc chou oyo ezalaka kitoko mingi. Mbisa kokauka nga ndenge nalobaka na bino kaka nga natokisaka na nga mbisa kokauka natiaka yango deja na bachasse. Mbisa kokauka eza ya kolemba nango kitoko, elemba vraiment très bien. Natokisaka mbisa kokauka nasukoli ye bien, natokisi ye natie ye na bachasse na congélateur so naza besoin kolamba na buki ndako neti oyo nango ti kobuka yango moke. Mbisa kokauka eza deja basukola deja kitoko. Mbisa kokauka mama Bijou yango oyo biloko mpenza na semu eloli yango kitoko na loso okolia yango mpe bien. Donc mama Bijou alobi ata na makemba okolia na ye esilaka te. Oza wana kaka mpona kopania sina tiaki bungu ya Seigneur Jésus Christ malade ya mungu adei na sina tiaki mungu analinga na bosa na batia bisu mungu ya mosusu toanimela lamba makayabu mungu esi ekoti eloko na tie te olive végeta olive végeta na tie te natie ndambo ya végeta kati ya biloko nanga epi mpona baepise ekoki ekisi oyo mama Bijou na bilina dekaletaka kotia mwa ndambo ya mai lisusu moke epui kotia te natie mai natie mwa mbaranga epui nafiniki na oyalakisa bo ndenge légume nanga ekobela napanza nango sa mwa semu nanga moke pembeni nalia légume ya mama Bijou yango oyo nazobakisa mai moke natia mwa obona pesaka mwa mwamba nanga nabakisi mai moke na légume nanga. Mai ya liboso oyo ezalaki mpona kotokisa sikoyo mai oyo nabakisi eza mpona kolamba. Nazwi sikoyo nguba na ngai natie mwamba na ngai oyo eza mwamba natie mwamba na ngai naotiaka lutu moko na ndambu parce que légume yango eza nango mpe ebele te na boyi ezala vraiment po mwamba tiaka kaka moko na ndambu mwamba na ngai yango oyo natie na légume nanga donc bamama osabuni na bino otubi mama Bijou alobi donc aza na mposa basoutien na bino ka nde tosololaki ka nde nalobaka na bino kozala jamais déçu kotika kozala jamais déçu parce que mama Bijou mosala na ye eza komarche très bien na ngolu parce que baza mwana nzambe. Donc c'est ça donc baboli bazobakisa chaque jour donc c'est ça légume ya mama Bijou yango oyo légume nanga ezotoka légume nanga vraiment donc ndenge eza na nazomika mungwa na liboko nazala déjà sûr soki mwana nanga ekoki mpo nazodimine moto nakanga biloko nanga awa naza na soso nanga natumbaki soso nanga ya makasi natumbaki soso après nasala mwa semu nanga nalie mungwa nanga eyokani kitoko na kokobakisa mungwa te mungwa nanga ekoki sikoyo mama Bijou nazokanga moto nanga nalakisa na oya olakisa bino ndenge légume nanga ekobela ndenge eza na ekolumela nango mobela te parce que légume oyo ezalaki deja ya kolemba mbisa kokauka mpe ezalaki deja ya kolemba etikali kaka mwa mai ebime moke solo ya tomate ya mobesu esila epui biloko ya mama Bijou ebela. Mama Bijou alobi azosala mwa semunda ye après naya olakisa bino ndenge bilunda nanga ekobela. Mama Bijou aloba toujours soki ozala osabuni na biloko activité donc ozorate makasi parce que awa nde mosala mama Bijou asalaka mosala na ye donc ezomonana c'est ça. Zala toujours na biloko activité ozala jamais déçu. À tout à l'heure.
Oui, quand on a le baki, c'est nous de la légumes dans ebeli, na ya la sabino ndeni légumes dans ebeli, légumes dans maman bijou yango ebeli, légumes dans ebeli kitoko makasi, moi nguba ne sali yango jar, donc na mo ba fait na na tia solo, et sali yango kitoko makasi, na mo mbisa kokauka ezana kati. En tout cas, ba maman nyonso tout bo meka kolamba chou o bo za la jamais d'ici. Ba maman o bo lamba déjà chou o yo maman bijou lobi c'est bien. O pe na lamba chou o te. Pona ya kanzaka chou wana ezaka pona salade. Non, maman bijou lobi meka kolamba yango okosepela. Soko ti mbisa kokauka lokola maman bijou atete. Oti ata ngombe, ata na mabumu. Donc ekosimba na mabumu pe ezalaka leka. Bolamba chou oyo bozala jamais d'ici. Maman leki mado spaghetti na Belgique. Ya Lili Bessa na Belgique. Ma copine jolie quoi. Ma copine Tongo na Belgique. Ma copine Maggie na Belgique. Ma copine Meje na Quadrate. Maman la biso Viviane quoi. Pire sœur. Maman bijou apeso lo sako. Na moni lisusu maman la biso Maman Mireille na Hollande, la moni Sandrine, ma petite sœur Sandra Lina quoi na Hollande, la moni maman Yvette na Hollande, la moni maman yo surtout ya première classe, maman bijou alinga abino mingi, na pesi mbote na famille na nga famille Mosi, ya Derek Mosi, donc bijou d'or à logo za kata motema, na pesi mbote na Rita na Suisse. Na pesi mbote na mutu nyonso to ayebi maman bijou, na pesi mbote na Gisèle mi amour na Colonne, maman bijou alobi toza ensemble, donc azawana kaka pona bino. En tout cas, bon continuer ko s'abonner massivement la vidéo TV bozala jamais d'ici mbote na babonner na ngatu maman bijou abila linga bino mingi. Bozo sakande to yo kala ki babonner avant juillet to ko na babonner belé après bon na musala maman bijou ndenge eko sala. Maman bijou alobi. Donc il y a ça na mutaba boule. Itika mika ba danser la vidéo ba émission ebelé à modèle ba monsieur ko zala partir ya Congo. Donc, vous allez toujours na vidéo TV, nous avons invité bino vendredi, vous allez aller solo moko ya kitoko. Donc, moi c'est le lombo, moi ça c'est nga mingi quoi. Et puis samedi vous allez wana émission na biso ya Bastar. Et puis dimanche vous allez émission na biso ya ba Amser, mutumia sozo lukalibala, ezitete, longola Sony, boka Sony na mai parce que dans moment où mutumia mtazo kipe aye. Est-ce que tu vas qui parle bien, tu vas la carte les lois? Moi je crois pas, parce que on a zana site on a té na yebi makambo na té, donc mutamtazo qui peut venir na yeso ozo lukalibala. Ça la vidéo tindela maman bijou et ça la mona mwasi et ça la mona mobali okozala jamais dessus. Na lingi bino mingi, à la prochaine, bye.